Tusamba. Ensambo zange mfumo wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngatata nzambi wasi, yo untwadi yo ngatata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga mnaito tuko ya kwa yelevu. Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozali la date ya le 16 août 2026. Oyo oye kukokanate lelo pe mukolo ya yenga. Oyo tata nzambe apemaka pe asengaka biso bandimi na ye topesa yango mobimba epai na ye. Ezali pe mokolo tokosengaka na mabondeli pe tokosanzolaka ye tata nzambe na banzembo. Yambo topesi merci mingi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ba oyo bazali te ba invité na biso. Oyo papa Simon Kimbangu na 1921 alobaki ete boko yamba mabota na mabota na ntina mosusu te koluka lisalisi ya molimo epai ya tata nzambe. Oyo mukumba makasi, oyo papa Simon Kimbangu andima ya kolongola mutu mwindu na mpasi pe kopesa kinya na mokili mobimba. Yango lelo tozali kokanisa elonga ya papa de alunga na Kiangani. Yambo toko présenter ba excuse na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ntine ete sika na montre izana liboso na ngai dans 5 minutes tozokoma na 17h. Ezali na ntina ya mabongisi kaka likambo oya tata mulimo santo. Papa ya mingi bakoyaka tango baya kotala likambo oyo ezali ao na kati na Yerusalemu. Likambo liboso bakosengaka bolimisi. Bolimisi bakosengaka pona nini? Batu oyo ya motema mabe bakokanisaka makanisi mususu na pona Yerusalemu. Nzoka nde Yerusalemu esika nde ya kinya oyo tokoyaka na tina na mabondeli pe kosenga epai ya tata nzambe oyo tozalaka nango mposa. Te bakokanisaka ndenge bakaniselaki pona Yerusalemu ntango baye kokoma awa baye komona makambo mususu oyo ya kinya. Yango nde bakosengaka bolimisi. Bolimisi wana akaya kokutungisa tata mulimo santo kosenga bolimisi pe grand devoir oyo tokozalaka na yango ete mingi bakoyaka bakoma esika nzoto ya bapapa ezali banda ye moko papa Simon Kimbangu mama Mwilo pe bamvoala misato. Yango tokokokisaka nanu baposa na bango bapaya po mingi bakozongaka na ntina na misala. Yango lelo mokolo monene ya le 16 août bapaya na biso mingi posa na bango ezalaki bakoma na nkamba ba vivre likambo oya le 16 août bayemalekaka na 2001
pe mingi bazali bakonzi ya l'État ba présenter excuse na ngonga oyo bazwi na tata mokonzi ya bule esengelaki bakota awa na kati na ndako ya Nzambe me bazongi na lumbango nyonso na tina na misala yango nde tosengi excuse komona etina ngonga oyo na 17h tozana na kati awa na tobimi libanda te po ete tosala mosala eyebani ke premier jour yango nde esalamaka mosala kasi likambo tozali kokanisa oyo elonga ya papa de Alungana Kiangani 16 août 2001 ye maloba na ye ntango nyonso eke awa mutu soki tozali kotambola na ndenge ya mokili me soki ososoli ete tata Nzambe azali omikomisi mwana ya tata Nzambe ya nkolo Yesu mpe tata Molimo Santo likambo ya molimo ezalaka na patience mpe na ntango wana okomi mondimi oyo nyonso lingomba akoloba tokosenga esengeli tosalela yango ye abandaki koloba ete ngonga ekosalaka te kasi nini ekosalaka nde bolingo tokondima na yo na kondima na yo okotala ngonga te pamba te soki Nzambe alobi te ngonga oyo osala boye esengeli osala ntango oyo osala boye esengeli osala po euti na tata Nzambe yango tolobi ete tokomi na 17h misala nyonso ndenge ekosalemaka ndenge esengeli lingomba ndenge abongisili tokosalela yango mpe kaka ndenge wana ngonga te moto ekosala me kondima na biso yango nde ekosala na ntina na mokolo na lelo le 16 août 2001 Papa Mfuma Mbanza toyebi ete ndenge batangeli biso na discours deuxième chef spirituel na lingomba tata Molimo Santo oyo aye kokamba kilamu Papa Simon Kimbangu elaka na ye oyo ezali ete tata Nzambe akoningisa mokili kasi akopesamela bilombe misato oyo bakobunda itumba wana kambo wana ezalaki na 1910 wana Papa Simon Kimbangu nani babalani te na mama Mwilu elombe ya liboso Papa Kisolokeli ndinga ekobotama na le 12 février 1914 Ye Papa Mfuma Mbanza ekobotama le 25 mai 1916 Papa Dengenda toyebi ke le 22 mars 1918 eyebanaki spirituellement Papa Simon Kimbangu pe bango moko misato ya bule bayebaki mokumba wana bazolaki na yango pe mama Mwilu ye pe ayebaki mokumba oyo azalaki na yango na spiritualité donc na bonzambe yango emonanaki ete mutu na mutu esengelaki atala musala na ye oyo abonzambe obapesaki ye toyebi yango malamu ete na bokanga Papa Simon Kimbangu ndenge totangi na discours eke Papa Mfuma Mbanza afandaki aotele kobima na Yerusalemi te kasi na le 3 octobre 1921 toyebi likambo ete yambo Papa Simon Kimbangu akende kuna na Katanga asengaki na gouvernement ete babenga mama Mwilu
pe bana na ye papa de alungana na papa de angenda kuntima bango ndene batikalaki na maboko ya mama Mwilu au na nkamba papa kisulokele tango nyonso attaché na papa Simon Kimbangu kokoma kuna papa Simon Kimbangu alobi ete nakoki kokende te soki namoni mama te mwasi na ngai na bana na ngai po ete natikala kolakisa bango ndenge nini lingomba ekotambola. Donc papa barespectaki likambo wana. L'État atiaki mutu makasi ya kosala eke fokaka akende me train eboyaki kokende mpona nini papa Simon Kimbangu akutanaki te na mama Mwilu na bana na ye papa Dialungana pe papa Dangenda Kuntima atikalaki kopesa bango malako papa bango Misato pe ba respecter malako nyonso wana batata Simon Kimbangu kopesa bango pe mama Mwilu pe a respectaki malako oyo papa Simon Kimbangu atikaki kopesa inatina na bana yango toza komona eke lelo yo tozali kokanisa ndenge papa Dangenda atikaki biso ndenge akumbaki musala makasi ya kotambusa lingomba oyo lelo tobengi ke papa Dangenda sur les bâtisseurs de l'église kimbangiste kasi yango atika biso alandaka ndenge bayokanaka na bango nyonso misato ya bule na mbanzango na le 3 octobre wana ebanaki ete musala pe papa Dialungana yendo akotikala mpona kokokisa bilaka oyo bayokanaki bilaka nini oyo ngai na yo tofandeli awa kotonga Yelusalemi. Donc ndenge balobaka na français eke testament muwei testament na ye oyo atiki yango nde bakolandaka e oyo na niveau ya bonzoto na l'État na bafamille testament bongo oyo ya molimo kobatela milimo ya batu na papa Dialungana ndenge atikalaki ayingelaki papa Dangenda Kuntima tofandaki na ye toyebeke papa Fumalong papa Dangenda atikaka biso le 8 juillet 1992 banda mokolo wana lourde charge wana etikalaki epai na ye me bamiyokananaka avant yango papa Dangenda atika biso bamiyokananaka avant kotikala totikalaki na papa Mfuma Mbanza soki nabosani te dans le 9 novembre 1996 ndenge nzota papa Dialungana edérange solo emonanaki ete ase déplace akende Kinshasa pwende akende kozwa traitement na maboko ya minganga lemanso wana ekozalaka plan spirituel soki totali malamu na kobima na ye awa na Yelusalemi ndenge nalobeli yango soki nabosani te le 9 novembre 1996 wana mboka nyonso misato ezala RDC, Angola pe Brazzaville ezalaki na kinia te baturbulence makasi kokoma na Kinshasa na le 10 novembre wana vers 0h nzote papa Dialungana eningani makasi biso tozalaki pene na ye wana tobangaki e papa azali kotika biso bandeko na biso tozalaka na tango wana papa José papa Zako babimi bakende kotala minganga
akende koluka minganga wado komaki na ba 2 heures du matin biso totikalaki ngai papa Solo, papa Nzinga, papa Kayombo, papa Jitu, toza kotala kaka papa azali kotika biso ya lobi na biso boye na bino nyonso oyo ndenge bofandi mutu akoloba eke na pasi oyo naza nango tobondela aza te, bino nyonso bozotalela kaka ngai likambo te. Tozwaki courage papa limisa biso tobondela nga moko nakobondela abondeli ntango atie amen ayebisi biso ke likambo nga na yeli awa ezali traitement ya bonzoto te, kasi na ye nde kokubunda etumba bitumba oyo ezali na 3 Congo. Totala période ezalaki na turbulence entre 1996 na 1997 na 3 pays nde alobi ke na ye kobunda nde etumba wana. Ntango alobi na biso boye mpe akomi na ye kimia. Papa aza kuna bapapa José ntango baye na baminganga deja papa asi abikaki na ye baminganga basalaki formalité. Même air oyo tolongwaka awa na nkamba na 1996 yango mpe même air oyo tolongwaka na le 16 août wana na l'an 2001 oyo akendaki kotika biso. Mais pour la deuxième fois oyo le 16 août wana à 4 heures du matin ayebisi biso nazo kotika bino. Biso bana tozalaki pembeni na bandeko nazali kotika bino tokobima, kasi ezala na nzela ezala esika nini oyo nakotika nzoto bozongisanga na nkamba te, bomema ngai kino na Kinshasa. Kasi nakokufila na ndako te, nakokufila pe na hôpital te. Tokomaki na équation makasi, tokomaki na équation makasi ndenge tolongaka awa na 7 heures du matin. Mais esika wana lokola atikalaki kobongisa deja na biso bana batozalaki pene, testament ya papa ezalaki ete tozali kokende, kasi nakozala na bino lisusu te, nakozala na bino lisusu te. Nde bino bana oyo boza na nga pene awa musala ekotambisama na bana misato, bana misato te oyo tolobi ete oyo o Manyanga Lukaya Kasai te, bana misato ya molimo de lingalakisaki tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokoloba likambo ndenge ezalelaki eke yo papa Solo okozala pene ya papa Simon Kimbangu Kiangani awa na nkamba, yo papa Arma yo okofandela na nkamba wana nde bilaka ya papa Arma apesaka ngo depuis le 14 août ke tokokutana mokolo mine na 10 heures kasi na Kinshasa, yo okubanda kofandela na Kinshasa. Boyoki toyoki, kasi bo renforcer misala ya botongi Yerusalemi, bote ya makasi bandimi basosala likambo tata Simon Kimbangu, testament ya papa Dialungana Kiangani bobosana te. Ntango apesi biso malako wana, mbala moko alobi yo papa Simon na papa Solo bokende na mozole, bokende kosambela. Yo Mbenza na papa Nzinga oyo azalaki munganga na ye bozala wana,
asukilisi siko likambo yango azongisi susu likambo yango ya koloba ete bana misato okotambolela ndenge wana ndenge tolandi na discours mpona conserver trinité ya tata Nzambe Nkolo Yesu mpe tata Molimo Santu. Lobi tokendaki kotala ndenge babongisi na tata mwasi kuna na Madinga kobotama na 1921 wana na mois de septembre ya leke bapapa ya suka mama wansiyelulu nenge kobotama na ya lobi ete naye kokokisa bilaka eke Nzambe bakosambelaka ye na Nzambe tata mwana mpe tata Molimo Santu. Yango papa Mfuma Mbanza atikalaki korepete na le 16 août wana 2001 na 4h du matin. Kobima tobimaka na ye tokomaka na Kiemba toye komona eke nzoto ya papa echange totelemi esika apemelaka wana. Papa olobi nini? Papa Mfuma Mbanza papa Dalungana Kiangani alobi opesanga mai. Bon, voilà comme 10 heures. Otobana okende malembe tozwi mai topesa opesanga mai ya nkamba. Tozwi mai ya nkamba, c'est vrai, et que ezalaki na biso mpasi ya komona eke ndenge kosalamaka soki tolingi ombela mai surtout mai ya nkamba fo kobondela nanu. Ngai nde ndapesaka libondeli, napesi libondeli, ntango napesi libondeli mpe napesi ye mpe mai. Mbala yambo ameli, mibale ameli, na misato mpe ntango ameli mbala moko azongisi pema ekomona na ye ke papa azali lisusu te. Tozongi nsima makanisi na biso na kati na Bible na Nkolo Yesu ete yambo atika biso batata pasteur sengaka mai vino na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ya Nkolo Yesu kuna na bayuda atika biso na ekuluzu ye pasengaka mai nde bakendaki kopesa ye vino ya ngai na place ya mai. Papa merci papa kulaksete ndako Nzambe ye azali nani? Nkolo Yesu. Eza boye te oyo totikali bomoi oyo tozalaki na mokolo wana ezali kaka chauffeur papa Citra, papa Nzinga si atiki biso, papa Solo si atika biso, baye bazalaka na nsima papa John na papa Simeo bango mpe si batika biso. Totikali kaka biso mibali oyo tozalaka témoin na likambo wana na le 16 août. Papa Citra na ngai moko ndenge naza kolobela ngo awa mama na likambo testament pe mutu na Nzambe makambo na ye oyo ye atikaka emonanaka bokasi nango tango ye azali te. Yango tokosenga Jésus ki malgré tango si ekei diambo di finamane diambo di lweki munza koloba ete likambo oyo tozali kolanda ezali ya solo
Tango tozongisi makanisi na biso na sima, esika wana kaka esika ya bameli masanga. Oyo na 1982, na le 30 juin 1982, esengelaki tokende na boma na tango wana nzoto ya mama Kinzembo eza nanu kuna. Tokomi na esika wana tomoni ngulupa ya batu. Na ngulupa ya batu wana bakimbangiste bazalaki wana. Bala moko tango papa Mfuma Mbanza amoni bango ngulupa ya batu wana totelemi. Bandimi o bazalaki wana bayi papa Mfuma Mbanza. Likambo nini ezali awa? O mwana moko abungaki na isobe, ça fait 3 jours azomonana te. Yango bazoko luka ye. Tata ya mwana azalaki momeli masanga aye. O tata ya mwana yeyo. Papa Mfuma Mbanza alobika atosambela. Tango to je achekaka ame bala moko bamona mwana wana abimi na isobe abimi. Batu nyonso bakimie. Tata na mwana mombeli masanga nasi akwiti na lobi oyo makanisi makambo ya boye mutu mususu te kosala ngo fozala kaka kolo Yesu toyoka kosala makambo ya boye. Papa asambeli lisusu toleka na biso. Kaka isika wana siko yepe aya kupemela na 2001 wana. Jijiki.
aussi Jésus qui bozo la kakawana. Ilaka. Isengo na mpasi ezali koya nzela moko kasi esengo ekozana oyo batosi mpasi ekozana oyo batosi te bambwala misato bango wana bamilakisi ke bango bazali nde banzambe ezala biso bato bengami bakimbangiste ezala ba oyo bazali ete bayibi koma tata Simon Kimbangu kasi bazali kondimela te pasi ekozala tango yango oyo bazali koteya biso tolanda mateyi batata batikeli biso yango testama ya papa Mfuma Mbanza mpasi ekoya oyo batosi te esengo ekozala na oyo batosi ndenge balobi na biso ete boya toya totonga Yelusalemi pamba te ye alobi ete soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te na esika wana ikanisa ngai na yo ndenge baza koteya eske tozali kotonga ndenge bilaka ezali tozali kosala hypocrisie tozo kopesa la biso te mpona botongi yo moko sosola esika nini okozala soki ntango wana ekoki yango papa Mfuma Mbanza atikali koyebisa biso koloba likambo ete totonga Yelusalemi Luiza batonga Yelusalemi jejeki
Merci, Jisheki Bokufanda. Banzembo wane sana Kikongo, boko yekola yango kwe lobi, boyemba ngo na lingala. Po biso nyonso, toko kakososola. Toyoki na nzembo ya mibaleke, papa dia lungana, abengisi mokili mobimba, toyako tunga Yerusalemi, testamana yi. Soki botongi te, pasi na biso, na bino ekosila te. Belakisi ete, oyo bakotosa, mpasi ekotala na bango te. Oyo bakozanga kotosa, nde mpasi ekotala na bango. Yango, na ntina ya testament muwei.
makambo oya mutu na nzambe ekomilakisaka ntango nyonso soki ye aza te na bonzoto. Soki totali makambo ebele oyo bango balaki biso banda na papa Kisolokele, banda na papa Dangenda. Na papa Dangenda kutu esika moko ye alobi ete makambo oyo toza koteya bino, toza kolakisa bino soki botosi na bino yango te, tango tokozala na bomoi te bokoya koregrete. Tango tokozala na bomoi bokoya koregrete. Heureusement maloba na bango ezali, heureusement succession na bango ezali. Yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza ko rappeler biso lisusu butu moi. Lelo yo balobi na biso totonga le 16 août. Ba mouvement nyonso GG ki Gaki Mwanganisa pe Inter kuna na Lyon pe bana ngilema tokanisa likambango. Date bapesi biso ya botongi nde ya lelo. Yango makambo nyonso ezalaka na verset biblique na yango. Nyantina ya likambo ya lelo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki chapitre na papa Sylvain oyo aza conseiller na cabinet azali chargé ya évangélisation. Tokosenga yo oleka na mukuse malgré ngongasi ekei bientôt tozokenda 18h ni musala ekosala makaka na tango kondima ezali. Kopesi ngonga epa ya papa Sylvain. Merci papa pona maloba na kombo na tata mwana pe molimo centre ndenge papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani alobi tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule pe mokonzi lingomba nzambe molimo centre na mokolo mwa lelo ya le 16 août 2026 nde apesi biso passage biblique par rapport na testament maloba ya suka ya papa Dialonga na Kiangani epa na biso bandimi na ye nde elobi boye ezali Hébreu ebele au chapitre 9 verset 17. Ebele yo to Hébreu na français chapitre 9 verset 17. Elobi boye na français courant na kombo na tata mwana pe molimo centre. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valable seulement après la mort de celui-ci. Tozongeli, en effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valable seulement après la mort de celui-ci. Na kombo na tata mwana pe molimo centre na kanisi ezali déjà clair pe papa beteli yango sete makasi kuna toyoki ndenge moyuda oyo alobi na biso ndenge akomelaki bandeko na bango bayuda kuna na ntina na kondima po ete foi na bango eninganaki to ekitaki yango arenforçaki kondima na bango na liloba ya Nzambe, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien de Jésus, selon Romains 10 verset 17. Kondima eya katango motazo yoka liloba. Liloba ya nani ya Nzambe to ya Kristo to ya tata Kimbangu. Pe kondima yake ukita soko zo yoka makambo ya mabe ezokotinda foi na yo na apostasie. C'est-à-dire ezali kokita yango malamu to yokaka mingi liloba na Nzambe ndenge Koliso alobaki
mwana na moto avivraka surtout pona liloba na Nzambe me pona kwanga tolipa te. Awa toyoki ndenge elobami testament ezalaka na efete na nguya te soki moto oyo apesi yango to atiki yango to alobi yango asali yango azala na bomoi. Po bamosusu testament basalaka ya nkoma na papier penza, bamosusu na maloba baye bazalaki batemo wana bakangi yango tango aliwa na ye nde baye kobimisa soit mokanda soit maloba lobaki boye nde ezalaka na nguya bobele soki auteur nango to moto alobaki yango to akomaki yango azali lisusu na bomoi te. Yango na biso bakongo to na Afrique balobaki ete lia na yo biloko ya mowei lata bilamba soki biloko na ye oyo atiki materiel salela yango me liloba na ye ko néglige yango te. Soki o néglige to salela yango le contraire ememaka parfois liwa na famille, parfois pasi maladi kozanga kimia po ete ye moto ake aza na nguya e oyo likambo esangisi biso lelo te e lelo oyo ezali ya moto na mokili te. Nzambe papa de alonga na kiangani nkolo Yesu Christ. Donc liloba na ye sengeli to salela yango. Yango moni papa Simon Kimbangu kiangani mokitani na ye ndenge bango misato balobaki sima na bango tata Kimbangu kiangani motako kita na bango. E papa de alonga na kiangani atikaki programme ndenge toyoki papa alobi. Atikelaki tata Kimbangu kiangani mission mibale ya yambo kotombola lokumu ya tata na ye papa Simon Kimbangu etazali molimo mosantu wana première mission to premier devoir pe aza kosala yango avec compétence yango etindaki koorganize mbala mibale conférence internationale sur le papa Simon Kimbangu yambo na 2006 na Kinshasa na centre d'accueil ya mibale na 2011 oyo esangisaki baprofesseur ya renommée internationale plus de 100 professeurs à thèse. Donc yazali kosala devoir o tata atikaki mission ya mibale to devoir ya mibale kotonga nkamba Yerusalem e asukisi ke soki botongi yango te pasi na bino ekosila te. Likambo wana Nzambe atikeli biso nkolo Yesu kimbangiste nyonso o aza na posa ya kozwa kimia ya kobonga ya kopambwama likambo wana ekota ye na motema pe amipesaka pona kotonga Yerusalem. Likambo ya Yerusalem alekisaka yango te. Yango batata pe ba mama ndenge toyoki nzembo kuna na jujuki papa sengi elobi bayuda kuna esika liboso Nzambe amonanaki batongaki Yerusalem na pasi pe minyoko konyokwama me na bolingo pe bomoko yango lipambo lepesamela bango. Donc Yerusalem batongaka yango na bomoko na bolingo na koyima yima te na tembe te me na bolingo na motema moko ndenge papa zosenga biso mwa mbongo na biso ya pilipili to ya pondu. Donc to pesa yango na motema moko ozobwaka te ozolona po yango nde ekofuta yo kozwa yango koleka. Po soki bayuda lelo bakoma basavant bakoma na ba richesse kosakana te bokonzi ekoma na makila automatiquement ba génération na génération secret batongaki Yerusalem. E lelo likambo yango likabo yango eyeli biso moko na moko to profiter yango lelo papa azo ko insiste ndenge tozoyoka papa de la ville sainte azo beta sete na likambo etali nzanzalonga. Donc ba promesse nyonso batata batikelaki soki a lancé opération to apesi devoir to sala boye to tonga boye azolanda makambo batata ne batikelaki soki yo tosi ndenge papa alobi otosi indirectement papa kisolokele papa dialonga na papa diangene otosi tata Simon Kimbangu soki otosi yango maloba wana te c'est-à-dire indirectement oboyi kotosa papa kisolokele papa dialonga na papa diangene papa Simon Kimbangu. Tala likamba monene yango tosala makasi baye topesameli mokumba ya kotonga nzanzalonga po papa na bilaka na ya yebika koyamba bato ebele mosusu afrenaka po ete ba condition d'accueil ezali na nerenite yango bandako wana ezali ya luxe VIP. Donc yango asengi na biso le 12 octobre tosala makasi po ete bandako wana kwa kosila inauguration esala mabato balala
e bandako ebele oyo papa azotiela motema ya minene tokoki kobakisa mpe lokola ndako ya Grand Bandundu po ete ezali na capacité ya 40 mètres sur 20 en matériaux durables en étage 3 étages. Donc kotonga étage ezali lipana nguba te, mais ndenge ezali kotongama lokola na miracle et papa ezali kosepela ndenge ezali kokende rapidement. Donc na stratégie loba papa Songanzila mokolo wana ntsisa le 31 juillet alobi bolingo ekomi na Bandundu papa azosepela nango makasi et méthode na bino ya mosala papa azosepela na yango po ete résultat ezali komonana, c'est-à-dire na transparence nyonso soki ntintsana esalami commission bafandi baingénieur bapesi devis na bango ale mbongo balibere basombi e retard ezalaka te nyonso clair moto nyonso azosepela mpe atindi mbongo batia yango na groupe ya WhatsApp mokili mobimba ezomona ke moto tel atindi $100 aza na Italie par exemple e mosala mpe ndenge ezosalama azomona na transparence nyonso yango mwana nyonso Bandundu afongoli motema. Donc batata mpe bamama toyoki Hébreu 9 verset 17 testament ezali valable soki mokolo na yango aza lisusu te e lelo papa dialonga na kiangani na bonzoto oyo aza lisusu te. Donc tango ya kosalela testament na ya kotonga Yerusalemi yango oyo et surtout que lelo mokonzi mboka akomisi yango na statut particulier ya ville sainte na l'état. Donc tozali na devoir ya kotonga yango nakanisi papa toko kosuka nanu wana. Merci, papa pasteur évangéliste, okoki kozonga na yo. Merci papa. Tolandi ndenge bapesi biso chapitre wana solo ye papa évangéliste bango nde bazo kotonga ndako ya Bandundu oyo bazo kobenga pakebo balobaka na likambo tata Nzambe soki bato wana bazali kosala mosala na bango ndenge esengeli na kondima nyonso esengeli kopesa bango lokumu mpe baye oyo tozali komona tokolanda exemple wana ke solo bango bazali ndenge baza kotonga malamu mpe biso nyonso tolanda ndenge wana yango na elaka ya papa dialungana totonga Yerusalemi tala lelo Yerusalemi banda le 6 avril 1921 esi ekoma mboka esantu nkamba ekoma mboka esantu totamboli na yango banda tango wana e lelo oyo mokonzi ya mboka aye komona ke esengeli ekoma na esika na yango. Les gars, un petit latte? Ouais. Ah oui. Eye kosalema tango oyo donc ezali na ntina ndenge temple oyo tozali etongamaka banda na 1960 wana to 59 esengeli etongama kasi batravaux nango ekobanda le 4 juillet 1976 toyebi ndenge bapapa balobaka na ntina nini mpe ekozala inauguré na le 6 avril 1981 mbala moko bake na botongi ndako ya mintino. Ndako ya mintino esili ye moko tango papa Mfuma Mbanza atikali aye kotongisa résidence nyonso bilaka ezali kokokana résidence ye moko papa Diangenda na le 25 mai 1989 ndenge bafandaka 5 mois alobi te cadeau ya malamu tokopesa na papa Mfuma Mbanza totongela ye ndako na ye résidence nde misala ekobanda a partir ya 1996 wana ndenge akendaki kofanda na Kinshasa kozonga na ye misala ebandi na ndenge ke le 6 avril 1999 akoti na ndako na ye nyonso wana na bilaka
tikali koloba ete yo papa Simoki Mbangu kyanga ni continuer misala ya botongi Yerusalem bandako kendolo le 17 janvier na l'an 2001 wana 2001 wana na le 17 janvier ye moko papa Simoki Mbangu papa Dialungana asali lancement ya botongi bandako ya kendolo be bandako mususu alobi ete 365 maisons talananu banda atikali koloba 365 maisons kino lelo yo tokomi na bandako boni oyo papa Dialunga ajali kopesa bilaka oyo apesaki charge na papa Simoki Mbangu Kiangani tala bikateli baza kokatela biso nde yango wana koloba ete toyima te ndenge baza kokatela biso bikateli oyo ekomi ete chaque fin du mois topesaka $5 mpona kolanda kaka botongi ya Yerusalem. Me ntango leta ayaki na le 6 avril aye atali alobi ete esengeli ndenge mboka yango eza kokoma petwa ndenge biso moko bakimbaki toza kotonga deja toza korendre yango ville batie loboko mpona nini esi bamonaki tozali kotonga soki ezalaki kaka ete biso moko toza kosala effort te bango mpe bakokozwa courage te ya koconfirme yango ville sainte. Ngai na yo tososola na kati na bolingo mibeko mpe misala nkombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto musola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela